luka kaka mbongo bisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bilekalekaleka ya pamba bilalelale ezangi ntina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa jali na makolo mine alandaka njela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banjela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo ngaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na minei okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo ngaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na minei okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Allez, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Le couple pastoral. Voilà. Déjà. Ça va. Soyez les bienvenus. Merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus, pasta, maman pasta. Hey. Au combien? Ici c'est chez vous. Florence. Oui. Yakae. Maman pasteur, maman pasteur. Église senti. Et senti. Oui, madame, maman pasteur, oui, madame. Amen, maman. Eh, papa. Oui. Nous sommes là. Ah oui, je suis là, papa. C'est depuis Paris. Maman pasteur. C'est depuis Là, Paris. on a vu nos cas photo. Et là, on a filmé. Pour il faut la nos cas à TikTok. Yes, Église Mona. Église Mona. Et mon andé beaucoup mis beaucoup malade. On a la faute de Satan. On a des pasteurs. Voilà. Eh, ma pasteur. Eh, ma pasteur. Souka. Ma pasteur. Bon, qui c'est monsieur qui est au film? Quel est le bon fait de vous voulez et battre qui voyage? Non, ma pasteur. Non, non. C'est ça là. Bon, c'est monsieur qui va C'est l'amour du pasteur. Amen, amen, Tout s'unit en Jésus, tout s'unit en Jésus, tout s'unit en Jésus, tout s'unit. Ma campagne makasi na kina mikolo ba luka kuna moyen apôtre écoute azoloba mais moto ya umeli na téléphone toujours oh na ebisi apôtre na za na mwana ta moko boyo babenga ta ya jachère na pe maman muke na poto na te na poto na pe mite me nazote musala zo ça pour plaisir voilà mais nga naza na mwa problème ezotungisa neve nalingi sérieuxité na makambo nalingi makambo ezala très bien parce que ngaza mosali ya nzambe. Je ne sais pas si tu as quelque chose. Donc tu as quelque chose pour me rassurer. Noko.
Enfin que je sois à l'aise, mon neveu, c'est pas mal demandé. Hein? Vous avez dit à Kinshasa. Oh, mon oncle, je vais tout faire pour demander au théâtre à Poto. Oh, il y a la première fois. Oui. On a nos côtés l'église béton du Christ. Oh, ça, il va campagne à Ngaï. Ça, oh, zongi. Coup de chapeau. Oh, yes, c'est quoi, yo? Boye ni botana maman. Ozondi mateki Ngaï na bofansa masolo. Na bisotana. Famille on a zolo boye bibango. Famille ya maman Bomengo, maman Bonheur. Bazaka na Mbinza na Ozone. Famille oui, famille moko bango bayana bango kala na poto bato akala. Oui, nazo na ko famille ba Kongo wana. Ah bon, yama donc ngaka na soleil ke oncle bayebi yo ne mtuzo bosana. Moi la biso ba pasteur, biso to kendala mingi pa ba. Bayebi yo. Biso bazo mona biso na betanda, bazo mona biso partout, tu vois. Maman Bonheur abaki c'est pas grave. Ye pona makambo libala ata ya ndenge nini pona ye bana basi bazana pona suma ba congolais. Amen. Biloko za congolais en tout cas les solo ekenango et puis ye pourquoi pas abala ni mwana mboka. Donc neza wana mukanda ezali. Na lingu to mitungisa te. Yo soko kika na mairie na ye. Donc tango koti bosali mariage tango zo bima victoire. Na mukanda promis on peut promis. Et juré. Ngana lati veste boy na lati ni nangene ko tambola pona ko zonga maboko pa. Ngai makambo yo komi ko tina ngana réfléchir moi. Comment sengo soko mobali ye je suis ma koma na poto kuna alinga tinda biloko. Papa fanda pardon. Il faut les pas masumu baba bokilo na yi. Ya zo na valeur te. Siko tozo kende pa masumu kuna to kuna kolina ne comité tozo songa maboko pamba alors que yisa biso biloko za déjà kuna to kende. Kasi ba agence ezara bongo. Bongo agence nyonso so ba biso biloko okende ko zwa biloko fo kende zwa ezara po ke ko zwa biloko pe comité to sindika. Yo moniteur ya wana ya sabotage. Oh masumu asali wana. Toko me pa na bango ba ke non ba kolina ne comité. Tozo songa maboko pamba et puis moi si na ye biloko wana zolia ba saucisson de Paris awana mona bango te. Ah non na mona ngote biloko ndenge wana ato lobi na nga ona kini marché to na bas SKT na mona ngona te alors que ba agence ezebele Bakwa ko kangondoki bakanga ndoki na pona mwana nga mo bakanga ndoki biloko akoli eza partout wana batindi eyaki na koli wana akosi biso nde po nga na biloko akoli na kati ya koli na yebisaki esengo bien soko lingo tinda biso koli agence ezali ya Noela NG business pourquoi pas tinda biso wana otilelo na 17h à lobby déjà biloko komi ezala uti mboka nini ezala o euti na Paris na papa fanda masumu asi azu biloko nyonso asaleli ale basosi se uti poto ya wana ya leyo lete naketambola pamba tuna yo ekokoka fanda kopema nga lisu biloko wana te ke o toke kozwa koli alors ke nga nayebi nanu makambo ndenge eza te nafandaki na ngai wana bitika nga nafanda nasala makambo na nga et faire perdre ngai temps pour rien loba kasi comme oza posa koloba loba tita motu place komona kolembi oyebisinga po ye esengo miseline te ye esengo te po sosisi oyo omoni kuna ya mwana ebetisi yo motema te eza saucisson de Paris nayebisi yo ata na saucisson de Paris ata awa kozwa ngo alimentation ekomi ebelebele wana eza alimentation te eza ya wapi masumu okende kosomba azwa mbongo wapi kosomba église wana ata ya za ancien na kati osapa kokanga yo ndoki oyeba ti te rappelle l'autre fois toke visite na famille Tibango et pas Ornella Keta kuna okutaki bazoliaka bajaka babiloko abongo olobi o bango bazozwa bazokabela biso te ekomi bakwa kokanga yo ndoki papa na biloko akolia mwasi na ngai oyo omoni age pere moko ezalaka bi omoni ngai omona nga lokola naza mununu atata moko boye naza mutu moko ancien de sayo même si naza mukolo mais makamsu na tala yango na lisu o bino ba jeune boko taila te miseli nga so nazo yebiso likamundi makanga na zao na mobali na yo naza pe lokola papa na yo en même temps oyoki donc tant nazo le makambu nazo le bango na connaissance des causes na yebi masumu c'était un aventurier benga zawana aventurier ka pona saucisse ata pona saucisse soki aza aventurier pona saucisse na famille Tibango kuna pe bazana banani
bayimi mpona saucisse oyo omonaka kuna ka bajaka biloko moko nalati veste mpona kohonore babokilo nake croyant ke nakozonga na koli mwana natindili ngai nale nakomi kuna koli ezaki biloko ezosala onzala saucisse epesi yo nzala nanambelo benga ye esengo yango nakobenga te lia poso nga nabengi ye nde eza mpona gangila ye masumu likolo ekweya likolo ekweya likolo ekweya. Et papa Devos na mama Evala. En tout cas, na sepeli mingi ndenge boye na appel nanga. Papa, Bible ezo lobela biso boye. So totali kuna na 2 Samuel 9. Bible ezo biso makambo ya Mephibosheth. Ayaki kolia na table ya David pour na relation. Ya mwana pe ndenge yo bolingo na bino bozalaka na madame nanga. Ndege na yoki masolo nyonso. Nalingi na yo komona munoko na yo na mwasi na yo papa. Pour madame ayebisi nga tout que vous êtes d'accord, elle m'a tout dit. Mais tu sais, nous, on veut souvent des preuves tangibles. J'aime bien écouter de ta bouche. Je te laisse les temps, papa. Merci l'homme de Dieu, avec l'accord de mon amour. Alors, papa, moni ndeka de lobi, bula moza, le kobabosa na ngote. Toba nzambe, tokola loba nzambe. Et puis, à travers maman pasteur, au moins sinayo, on a bien un essai. Parce que ma souvenir est ébélé. On a ça là pour la biche sur le lot. Toujours pas pour la malheur dans beaucoup parce que a contribué à mingi. Amen. Papa na reconnaissance. À travers l'exhortation naie et tango à solo langali kambo. Naïe c'est vraiment c'est langali. Non, puis c'est ok. Kobombe, kopime la bino. Il aura mon côté. Nous avons, j'ai appelé, j'ai parlé avec ma femme pour dire que nous sommes d'accord. Parce que mon mukanda, tout ça on a un la poto mukanda est un mukanda est le côté oui, autre demande. Et dans ngolo amutu, nous sommes allés 3 mois après je mukanda. 10 ans, ça dépend. C'est grâce. Ça me souvient bayaka na mukutu. Bah me souvient Kinshasa y est na déjà. Nous on a même plus ce qu'on va congolais. Tout le monde a un mot, ni tilo moko ya grave. Papier à pamba. Déjà à papier. Combien de personnes va confier batik ba papier? Et pourquoi pas yo za musa na Nzambe. Ozo ko s'installer pour les bottes na Nzambe là la poter bika na voilà. Alors pourquoi pas ngai na quoi accorder madame papier. C'est un image qui n'est pas madame, il y a papa. Et là, on n'a pas si na poto, ça veut dire que vous avez un désaccord. Mais moi, avec ma femme, on est déjà d'accord. D'accord pour de façon que. Parce que, bah, on n'est pas dans un problème. Ah non, t'es bon. Hier, on va aller pour l'homme, mini, koyo. Maman a ça là pour n'abisso. Pour n'anga mobile, à travers. Binoni, pour prier pour n'abisso. Alors. Ma femme est d'accord, donc pour dire que. Basta. Vous avez déjà. Il y a problème pour mes athées. Basta. Moi, je dis que le lobby, non, ça, oncle, en fait, mon pasteur, oncle, et même ça, que na poto awa, c'est le respect de la parole. Les basibani, pareil, na côté, na un MC, là. Moi, si à Okende, à Sali Solo, pas pasteur. Frère Devos. Oui, pas frère Devos. Ce qui m'a sauvé femme. Et belé bakanisa kaye pasteur parce que azana ni loba akoli na moyo wabinga kutemo babenga ngama pasteur. Moi c'est na ngai ça nga Devos akoli na liloba vandi na liloba. Alors, mais tant na moyo kokoka. Ah, alors appelé. Alors, si on a un qui oncle, donc c'est pasteur oncle nanga, c'est qui où est allé côté na ina do fan sa solo. Déjà maman biso oyo a pesi biso mwana ali foila vraiment donc ka foila ya côté ba ya to atongo. Côté pour na pasteur. Pour na pasteur.
donc ndenge ezala donc bango kuna ntango ezopesa mama ye mpe bazopesa ye na mwana mwasi wana bosololi na mama bien déjà wana lingo Tu sais, l'homme de Dieu n'a pas non l'homme de Dieu parce qu'il n'a éduqué. Déjà. Sois béni. Nzambe kokisa semence nyonso yo tiaki mpona ye Nzambe kokisana. Po eza soko yo bengi mutu. Aboyi koye eza likama. Soko ko bengi mutu ta ye eza pe likama. Nzambe azwa ye au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Amen. Alors mama na mwana mwasi oyo nga omyaki wana abengaki elipati ekutu eza mondele so otalika donc il y a française vraiment donc il y a pembe ya makila bango badepere de mare à côté oyo so otalika be mondele abi te idole donc déjà tobongisa bamairie toujours trasango côté wana aza no tranquille. C'est mec. Belle-sœur Nagaïde, qui vient? Bien, ouais, vraiment. Non, ça va. On a un jeune, hein? Ah, on a un jeune prière. Oh. Surtout on a un jeune église, donc tu vas tomber, tu fais 18h. Ah bon? On a un l'autre côté, l'autre côté. Bon, qui ça la sec? Jeune à sec. Jeune à sec. Mokilo tokomi nango mokili ndenge komi lelo belle-sœur soki se confier na Nzambe te mawa mokili bebi Satana a implanté oyoka nyonso ya mabe Satana a implanté ngo. Alors c'est le moment biso bana Nzambe, il faut vraiment qu'on a la prudence. Il faut toujours prier, hein. Il faut vraiment qu'on s'en parce que ça va attendre de la fin. Il faut vraiment beaucoup prier qu'on aura toujours la présence en Nzambe, c'est très important. Vraiment très important. Toujours la présence en Nzambe, toujours aux 8 ans l'église. Ceux qui pétaient au Kenya to font na ba YouTube ba prédication ba prière en ligne comment nango oso prière na yo en ligne mais est-ce que yo makamu ngana signalé obwe surtout kana yi na papa to pesa ma pasteur mukanda yo munyango ezande non mais c'est idée ma bête ça beaucoup aider people na église na yena kini kuna moni so za na mukanda kozala libre ya ko voyager ka ko kenda la kini kozonga ko sala musala Nzambe so za mukanda to moni ka okanga makakawa mais ce qui déjà ju mukanda na yeko permettre ye akenda ka ne Kinshasa kuna pona musala Nzambe non moi j'appuie na mulai oyo bekande to solo na mulai to sala ka eloko na to pesa no siko na ebiti pona na mobile na ngabo bobi ya devos a témoignaka madame ebele pona ma passer a témoignaka penza malamu a témoignaka bolamu ni mingi je ne pense pas qu'il y a cause là un problème nandimité en tout cas ce que occasion ko ya ko aider ezali en tout cas c'est aider ça là moi aider ça ma messe talaka et vous allez bien bien oui qui tamwemo na za sina vandi na okanisa nini à l'époque il y a des dévotions siko la que parla ni na que nala na shema mundele to nala na shema ya vala oui que yo za kalma kambwana batambo boye après aller yo ya dévotion mais tant que sur un coup de fil ma passer mala moko nala ninzela ya mère vala tala lelo ira kala banoko bele batebele bayanga poto kala chose ala kate ya pona mukanda fola ndaka swati kwa mundele siko peko nio kwa mao mutu musupo yo kadoka lingine mundela ngote mukuta mtu mundela mukolo mazana shwate lokola azoluka mukanda azana shwate likolo ekweya
bonsoir. Et les grands sapeurs, couleur de Belgique. C'est la Tchéquie. Yo, vous avez bien. Ok, ma oncle, affaire à Non, pasteur, la Mets-toi. Merci. Pasteur, nazaki pe tout seulement moké. Yo nga bale ko ko na so pe mon téléphone ozolinga te. Pourquoi yozoki ma lo sa Téléphone nanga ozoki ma lo sa non pasteur. Bonne ambiance. Pasteur, non. Aucun musika nazoki ma. Non, nazoki ma te. Moi tu sais, ton père nous a éduqués à l'église, ton papa. C'est lui qui nous a prêché. Notre leader, Otolobakake, papa Oyabiso. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Pourquoi on a un exemple à papa té? Voilà, il y a un exemple à soi. Merci, maman. On a pété. Hein? Conseil rebeti kuna. Au moins, on a passé un minute au monde qui est kuna. Ouais, ça va continuer de nuit. Voilà. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être comme ça. Bon, dis-moi. Bon, excusez-moi pour biso évangile tout est à Kamota Monions. Voilà. Nalingi naipe na sambelaka. Ndenge bozomona boye na sambelaka. Comment kosambela? Na ndenge na yo loba na sambelaka na ndenge na. Te, na comment kosambela makasi penza. Yango na naza déjà na nini makanisi yako na récupérer l'église ya papa. Quoi? Na récupérer l'église wana. Ko récupérer na ndenge nini? Dis-moi un peu clair. Sois clair. Naipe na bana koteya. L'église nous Robert, écoute. Robert, écoute. Na lingite makambo sakana lingomba ya Nzambe. Soko bengami te. Ozo yonzwa lingomba ya Nzambe eza likama. Soko Nzambe, écoute-moi. Soko Nzambe bengi yo oboyi peza likama. Comment se fait-il que bino bana lelo lokolo zalaki papa na yo azalaki mosala ya Nzambe atikaki etonga quelque part bato bazo sala yo witi no na boîte de nuit yo witi yo au sente basi titi. Écoute Robert. Non, je suis pas content avec ça. Bino ko robem c'est ngomba ya Nzambe te. Robem c'est ngomba ya Nzambe bato papa na yo ateyaki oyo bazali lelo oyo ba pesi de leur jeunesse. Basale la Nzambe. Aujourd'hui yo lokolo komi mutu bato wana ba éduqué yo batangisi yo après votre père. Bango batangisi yo ba futi ba minerval na yo. Ba pesi jeunesse na bango ba komiti lelo, tu viens pour récupérer l'église. Laisse-moi. Tu crois quoi? Tolingi likambo susute ezoko battre record na l'église ba congolais. Soko zaki mwana pasteur oyebo ya boto ya l'église. Tolingi ya pote biso basali ya Nzambe. Et là que limabe zo la dabino. Yo pozo kola. Soki sibanango yokufi. Na ministère na ngai. On a ça le ministère na la vision, na ça na tu es rebelle toi. Non. Tu es rebelle. Parce que na pardon. Vision na ça nango. Robert, non faut no kola nga kufa. Non. Ezali nzela ya mutu nyonso. Vision na ça nango. Je pourrais pas, je vivrai. Je ministère ya fouet de Dieu. Oui, ministère fouet de Dieu. Papa, nayebisi yo boye. Soki olingi likama te. Nzambe afrapaka na ndenge na ye. Okomvanda lelo lobi. Neve. Okotoli église. Aux yeux église. Tant Nzambe ya ko frapper okoyeba te ka frapper okona. Faites attention. Tolingi likambo wana te communauté doit changer. Bon pesa respect na basali ya Nzambe. Bozo songa ka ndenge na salaki kala. Na yebi kotanga Bible. Mais tant yo bandi yango lobi na otangela no moto za na yo sutanga bata chapitre ngoka. Tu as dans Matthieu 7. Tu as dans Matthieu 7. Tanga na psaume 22. Jean, psaume 30. Je vais vous quitter. Na psaume 98. Robert, ce n'est pas le moment où oncle. Tu es venu me demander quelque chose. Mais tu montes très haut plus que moi. Olingi koyokate. Tangu papa na bino azalaki, papa na envie, baboti na envie, yo sote ya mutu. Mutu nini oyo teya, o vraiment teya bongo motema outside na Nzambe ti. Robert, faut d'abord dans la parcours, dans l'enseignement, et puis bango va consacrer un jour sur il peut au cola d'abord. Même si les gens n'en parlent pas, mais nous les hommes de Dieu, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Église à papa nanga. Église à papa ya raté, église eza Nzambe.
bana nyonso ba récupérer l'église à papa na bango ngai pe na ningi na récupérer l'église à papa na bango lisolo on continue encore yango na est-ce que ça Pasteur Josco esengo mbia lipati likolo ekwea okolo ekwea likolo ekwea likolo ekwea likolo ekwea nazoka oya eselo bana nazoka yo kukanisa te lokola navandi nie nazoka te nazoka makambo nyonso ozoloba naoloba na suka makambo ya mikanda yango nga nayebaki na nga te eza nde fo tosala mariage donc bayajoba ifa balana na mwana mwasi moko boye lipati nga evalavala za mwana na nga nayebi na nga evalavala yo oyebi evalavala za famille yaya yo mpenza omoni ide wana eza ide moko ya bien ondimi mpenza mobali na yo azwa mwasi moko basala mariage kaka mpona kolukama mikanda soki nde nini wana molai moto asali makambo ya famille bon molai alobi eza famille na ye oyo ayebi bien makambo mosusu batante ya diable te nazoloba na nga na ndenge mabe te batante ya diable te bino bozomona bosango na ndenge ya liseki abombaka secrétaire obeta lisolo na église kuna eza mpenza wiklo moko tosera yango makasi oyo nga banda tobanda osola na yo banda tokola monanga nazala songisongi te nayebi obomba secret oyebisa papa eloko moko te oyebi ka ye ndenge azalaka makambo etikalaka na andrenga na yo totala ndenge okende na suka ya yo kaka ke mokanda ekwei me ndenge ezokende tobombelena nokomale naoloba te naobimisana nga secret te naoloba te eza baarrangement na bino ndenge boyokani naoloba te yaya mais sois prudente oyi mokili ndenge etambolaka mabe eza makasi na mokili nayoki pas de problème naoloba te tiakango na maboko ya nzambe parce que eza facilité. C'est bon, pas de problème. Pas de problème. Non, soyez les comme na obenga, na oyebisa, comme tout ça te, na oyebisa. Ok, d'accord. Mon casse. Vous allez bien, ça va battre là. Merci. Josco Esengo, Pasteur Josco Esengo mbia lipati likolo ekwea okolo ekwea likolo ekwea likolo ekwea likolo ekwea Moninga Valley Moninga Valley Moninga Valley Moninga Valley Moninga Valley Moninga Valley Sepela Moninga Valley Moninga Valley Akala Moninga Valley Omoni pasta Omoni siko ne Valley depuis la nuit des temps. Yo makamnio c'est yo hein Omoni makamno makina ye Omoni tout est accompli. Omoni banda jour akomaki to au briefé oyebi c'est talalelo Lelo ezenga. Moninga Valley Moninga Valley Moninga Valley ba photo tika makambuana Moninga Valley Il faut ça calme, il faut que ça maman pasta, respect. Oh, maman pasteur. Là, calme. Non, moi, le rôle de mon année, va botter le mobilité. Il faut vraiment l'état, mon vraiment que pasta Bali.
ndenge salami boy na miso bato bina file donc mairie a Monique Masolo vous mais à refanda mais biso moka to beloli to betiti mère tana se mère na ngai moi tika bagi pamba chérie nanga ça oh mon amour nous allons Masolo tu es loin, trop loin de moi il faut venir près de ton tout ndé pas ya papa ndé kato lobaki chérie moninga yako na photo na madame Zoabiso na photo na botika ngana zoabino photo mama ebala pesa pe chance yaka ya okota kota nga mona zo kende pembeni yango oyo bino tika nga mona zoabino pesa moninga chance tika nga mona zoabino photo li mola e photographe kala ya biso na epoka bapo Firenze ezala ba grand photographe deux fois kitoko mais faut photo mon peu auto tient à porter la palette la portrait Mwana bali sepela ni pati ya bali sepela pati ya bali pasteur 3 jours tu vas une semaine gloire nzambe ezali ya libala ya bali esengo na likolo mwana nga bali lali akina nzambe voilà il va se lali balobi devo na mama mokambi toujours na okaka déficit bolingo toujours libala Laissez tomber, Angela wana, laissez tomber, Angela wana, laissez tomber, Izalili wana, nabondeli yo nafukami, laissez tomber,